Breaking news, nous allons en direct qui a Sentinel TV, puis na kati ya www.sauf15.com oyo emetaka en direct ya Canada. Bozolanda bongo proverbe 30 pasteur ya diaspora na kati ya breaking news lelo. Na ba news na biso tozokende kotanga awa basango toza nango lelo eza basango bakomeli biso balobi na idps katanga en état d'implosion. C'est une grande tristesse que nous avions appris la mort du président fédéral de l'IDPS Katanga en RDC suite aux coups et blessures de combattants de l'IDPS qui étaient mécontents de la liste qu'il aurait préparée et cherchait à déposer à la CENI. Selon des sources crédibles, M. Kitoulé serait mort dans l'enceinte de la CENI en déposant sa liste. Ceci s'est passé après que le fraudeur ou les fraudeurs, parce que c'est un message écrit, je ne fais que lire, je crois les fraudeurs au sein de l'IDPS Katanga étaient mécontents de la liste du président fédéral du Katanga, le feu M. Kitoulé. Si cette information est confirmée par l'enquête que les autorités judiciaires de Lubumbashi ont lancée, je pense personnellement que nous sommes en train de vivre les derniers moments de la vie de la famille, de la fille aînée de l'opposition au Katanga. Avec un tel acte répugnant, je commence à croire que ces élections sont mal et très mal parties. Et si cette allure de règlement des comptes entre militants d'un même parti continue, les Congolais qui se livrent à ces jeux malsains et non démocratiques au sein de leur propre parti doivent savoir qu'ils préparent un terrain vierge pour faciliter la nouvelle stratégie de glissement par les chaos du pouvoir en place du Rwandais. Cette stratégie risque d'utiliser les statistiques de cette tuerie et bagarres internes entre partisans d'un même parti pour reporter, tricher les élections qu'eux-mêmes n'arrivent pas à vouloir organiser. Hier, c'était un cadre de l'UNAFEC qui s'est fait tirer dessus. Aujourd'hui, le président fédéral de l'IDPS, Katanga, est lynché. Et demain, à qui sera le tour? Peut-être ça sera Vital, peut-être ça sera Kanambe, peut-être ça sera Roberwa ou Kengo, on ne sait jamais. CG doit cesser immédiatement. Et tant que directeur exécutif de l'ONG Les Oubliés de la Planète, je condamne cet acte de barbarie. C'est-à-dire, c'est l'ONG Les Oubliés de la Planète qui a envoyé ce message. Ceux qui ont tué M. Kitoulé, un monument de l'île de Katanga, doivent savoir qu'ils sont déjà maudits. La mort de M. Kitoulé n'est qu'un signe avant-coureur que le processus de cette élection sous l'égide de Kabila est déjà maudit et rien de bon n'y sortira car nul n'ignore la grande tricherie qui a déjà planifié pour le PPRD de rester au pouvoir en 2016 pour rentrer à l'IDPS avec ses multiples déchirements internes concernant son leadership. Je demanderai au président de ce parti, M. Tshisekedi, de tout faire pour réellement enquêter au Katanga. Il faudrait connaître combien de branches de l'IDPS de Tshisekedi et qui est le chef pour éviter qu'un autre leader soit lynché ou tué comme M. Kitoulé avant que courage nous vaincrons se transforme en courage nous massacrons, comme les Rwandais. Si avant d'avoir le pouvoir, vous commencez à vous massacrer au sein de votre propre parti, que dirons-nous le jour où vous aurez le pouvoir? Que dirons-nous le jour où vous aurez le pouvoir? Je m'excuse. Soyez sages, un conseil gratuit. Ce qui vient de se passer au Katanga dans l'IDPS est une honte. Il faut les dénoncer au plus haut niveau. Et j'interpelle personnellement Félix Tshisekedi, Bruno Mavungu et Etienne Tshisekedi qui sont restés à faune sur ce rumeur et j'espère qu'ils vont réagir ouvertement pour dénoncer ces meurtres.
c'est-à-dire un message de un message il y a Proverbe 30 awa na breaking news. Ok, mais il y a la police pour faire les enquêtes. Quelle police? C'est parce qu'au Congo, il n'y a pas la police, il n'y a pas une armée, il n'y a que des aventuriers. Sorry. Nous avons encore un autre message, l'opposant Gabriel Mokia Mandembo, qui a fait à la prison centrale de Makala plus de 3 ans de prison pour coup et plaisir simple, une infraction pourtant punie de 6 mois de servitude pénale principalement au maximum et d'une amende seulement dans l'article 46 alinéa 1 sur le code pénal. Fidel Baba, la députée au cadre de MLC, poursuivi pour subordination de témoins par la Cour pénale internationale dont la collaboration est impliquée. L'implication du procureur général de la République ont bâti tous les records de célérité pour son transfert à la Haye alors que cette infraction pouvait être jugée au pays. Jean-Claude Mouyambo, qui a sa ex-membre de majorité présidentielle, qui croupit sans jugement à la prison centrale de Makala depuis les événements de janvier 2015, officiellement poursuivi pour Esteliona, une infraction punie de 5 ans de servitude pénale principale au maximum et d'une amende seulement de ça c'est l'article 96 du code pénal. Que dire de Joe Mindongala arrêté arbitrairement, condamné frauduleusement par une histoire inventée qui croupisse dans la prison. Alors, c'est ça ce que nous sommes en train de lire. Au Monindo Kibelela, pendant que l'on nous enfume avec les problèmes des élections, une délégation forte de 51 personnes séjourne à Berlin pour confirmer la mise sous tutelle de la RD Congo dans toute illégalité. Ces indigents fils du pays ont décidé de faire le plein de leurs poches sous la protection des hauts cadres militaires pour vendre le Congo et ses entreprises. Plusieurs questions peuvent être posées. Pourquoi Berlin? Et c'est un retour à ce que nous avons connu en 1885. Pourquoi un militaire dans une délégation dite économique et pourquoi une journée économique de la RDC en Allemagne? C'est vraiment triste. C'est-à-dire, Nangonga o biso tozo beta masolo à l'élection, masolo à consultation, ils ont la délégation à Congolais à 51 personnes, na kati na bango na officier militaire moko accueilli, to éviter pourquoi ba accueilli et puis journée mobimba, basali journée économique en Allemagne pour la RDC, to éviter balimba zongela partage ya Berlin en 1885 oyo mindele bakabola Congo ndenge ali toyebi te en tout cas efengeli tokeba tofungola miso parce que Kanambe aza na mayele mabe banani bazosunga ye mpo asala mabe wana ezali baoyo tolobi baopposition baoyo bazali bongo na molongo kolanda vital tout à l'heure na kozongisa bino koyebisa bino makambo nini ya grave basali par rapport à baenquête oyo nga naza nango. Donc, breaking news, on va voir qui sont les vrais opposants qui resteront avec moi. Gabriel Mo, qui est président du MDCO dans la résistance contre les salauds rwandais Hippolyte Kanachin, soi-disant Joseph Kabila, un sujet rwandais, un terroriste à 100% qui règne, qui gère mon pays, la RDC, par des armes, mon pays envahi par des cafards rwandais et ougandais. On va voir les matchs continuer à se suivre car jusque-là, l'autre Rwando-Polonais, Léon Lobiche, Kengo, tombé, Kankou, tombé, Mbikai, tombé, l'autre Rwandais, Azarias Ruberwa, entre eux, l'autre Rwandais, Justin Bitakwira, tombé, Pro Zaïdi Ngoma et François Mwamba sont tombés, les hommes de Dieu, Soni Kafuta, Kankenza, Mukuna, Olangi, Ngalas, Kinzamina, Koutino. La liste est longue, ne compte pas sur eux car ils sont là pour leurs intérêts. Les Rwandais Hippolyte Kanachin est trop méchant contre nous, les 100% Congolais. Pour le moment, nous sommes d'accord que ceux qui étaient venus de la majorité pour l'opposition puissent retourner chez les Rwandais Hippolyte Kanachin. C'est bon. Mwana na mwana abendani, les vrais opposants
nous n'irons pas au faux dialogue organisé par les cafards rwandais. Kabila, nous sommes avec les indigents et les morts. Ingeta Oyo Euti et pas ya ndeko na biso Gabriel Mokia Oyo Euti Tinelanga parce qu'il y a une breaking news. Alors, tous les sous na ba nouvelle mususu Oyo batu ba komeli ngai na collection na breaking news na phone nanga nazo notanga ngo parce que batu ebele bakomaka po bayebi ke natangaka ba news et puis na breaking news bato balandaka kongo mingi félicitation bato bazosala publicité ya pondu bato basombi pondu telema esili sikoyo tozosenga commande mosu ezoya telema bato bale yango batondi baza na bonne santé mpe bandeko bazosala biso publicité na bafacebook na bawapi eza nango moto mosusu te ezali paster oyo tobengi paster na nkombo ya Mario moto azosala bongo oyo kakanisaki azosala bongo mpo anuire biso mazosalela nga publicité makasi alors mikolo oyo pondu vraiment esili pondu mosu ezoya semaine prochaine c'est-à-dire à partir ya lundi boleka so na shop pondu ezoya ebele merci na confiance bozosala filme fois kumputu ezotekama pondu ezotekama kala mingi te tokotiela bino osu ba Thomson parce que na mboka oyo avant eloko eya ekomawa service ya santé etieka yango donc bino na Manchester boza batémoin bole pondu wana ata na mutu moko aleli te ata na mutu moko amoni mpasi te alors bolanda bato oyo baza bato baza ba problème spirituel soit disant paster akotaki Mario olie abimaki Mario ye amoni eloko akosala kokosaki toya na problème ya mbongo mpe kosala biloko nyonso azosala na Facebook wana yango ezosalelanga publicité ezosalanga bien merci félicitations bobakisa susu na bagroupe nyonso botindatinda bato ya pondu oyo esesili mosusu ezoya next week le weekend oyo boluka pondu te mais semaine ezobanda tokozala déjà na pondu et puis échanger étiquette na kolakisa bino étiquette ezoya parce que ndeko Alain oyo azalaka ayaka na bacontener ayela biso bapondu wana aza na Londres ye achangele biso atieli biso ya biso ya Manchester ekozala na drapeau ya Congo na nyonso ekozala malamu merci mingi na bino bato baza na fidélité ya kosala makambo oyo tozosala ya pondu nzambe apambola bino. Alors, tous un message de la l'avenir du Congo est merveilleux. Lobby Nabiso ezali très kitoko parce que Nzambe azali roi Congo ou ezali dernier message il y a héros national Patrice Emery Lumumba a atikaki na testament na lettre ou atikaki na mwasi de Pauline alors que l'avenir du Congo est merveilleux mais avant tout comme on a liboko ya Congo to avenir à Congo il faut ba ennemi intérieur na extérieur à Congo to nyata bango donc siko to comme na période ya ko nyata ennemi à Congo alors na royo sabino ndeni to nyata bango tozo continuer kotanga message bakomelinga a bi proverbe qui député comme nango blague na Congo tout le monde va porte-parole ba wera ya ba wenge bango nyonso bazokoma na bango ba député qui dit ba pe azaki gardien ya équipe nationale na Lubumbashi azokoma député Adolphe de Minguez pe azokoma député bango tout bazokoma ba député po bakende kofukamela ba Rwandais bazwaka 13 000 kobonga ya Zakari na ndenge badepute ebele bakomi kuna epesi bango liboma bafranci bawana nyonso tu yango ezotindika bacongolais nyonso bakoma badepute aussi longtemps que Kanambe se maintiendra au pouvoir par force la crise de légitimité demeurera et la haute trahison aussi au sommet de l'État qui facilitera la balkanisation du Congo et le génocide au Congo. Donc il nous reste une seule chose, c'est de nous rassembler, de faire un soulèvement populaire et de chasser Kabila et ses frères rwandais. Ba étudiants lobi na Kinshasa, ba étudiants kuluna ba bomani bango na bango, eza mama mingi komona ba étudiants ole basa la force vive ya kobima na balabala nde babimaki le 19, le 20, le 21. Mais bango bakomi bakuluna pe epesi mawa babomani bango na bango. Les opposants El Vital Kamer sont tous des collabos. Pourquoi baza ba collabo na royeb sabino tukao dépêche toza nango papa ngoma oboyebi na komba moyombe gauche
azwaki mbongo ebele na ambassade ya Congo na Londres mpona koinfiltre combat mpona kotia badésordre mpe azalaki ye moko te bazalaki na paster songisongi na ndeko ya paster songisongi boyebi na nkombo ya paster Mario azalaki mpe wana bazwaki mbongo ebele mpona kofinanse Ebola TV oyo ezotia distraction. Alors moto tout oyo azoleka na Ebola TV azali suspect aza kolabo parce que boyebisa biso raison nini bazoleka na Ebola TV parce que eza chaîne ya bakolabo chaîne oyo ezokumisa bokonzi ya barwandais na Londres mpe chaîne ezwi mbongo oyo ya ambassade. Alors soki oza kolabo te pourquoi ozokende kuna tozoseka na bato nyonso bazokende kuna en tout cas bakendaka kuna te balandaka mpe chaîne wana te parce que ezali chaîne ya bakolabo. Alors tokomi na banouvelle ya lelo bayebisi biso le parlement québécois na Canada parle de 800 000 morts congolais. Parlement ya Québec na Canada bango bazodimine eza 800 000 te tozali na 20 000 morts congolais. Donc na parlement ya Québec basiége balobeli yango ke na Congo massacre ezosalama babomi plus de bango balobi 800 000 mais biso toyebi ke eza plus de 20 000 morts. Donc eza 800 000 te mais eza 20 000 donc ozomona 20 000 morts. Toza lisusu na basango bayebisi biso awa Joseph Olenga Nkoyi en colère contre Mosengo et mwana nseni na badéclaration na bango basalaki mpe na présence na bango alobi ndenge prouvé balobaki ya solo boza batraître mpe bobebisi carrière na bino politique parce que bokei kuna lokola batraître c'est-à-dire bokei kotrahi Congo bozali baennemi ya Congo. Donc oyo ezali bongo Olenga Nkoyi moto alobi yango. Tozali lisusu na message mosusu yango awa na fiche balobi le dialogue national voulu par le faux président usurpateur, l'assassin, ne doit pas se servir de prétexte pour retarder les élections en République démocratique du Congo, parce que a déclaré jeudi à Kinshasa un responsable du département d'État américain, les dialogues devraient uniquement être concentrés sur les problèmes électoraux et ne pas servir de prétexte pour retarder les élections, a déclaré à la presse Tom Malinowski, secrétaire d'État adjoint à la département aux droits de l'homme à l'issue d'une visite de 4 jours à Kinshasa. C'est-à-dire, Oyo, les États-Unis demandent que le dialogue national ne tarde pas les élections. Oyo, Ezali, Moutou, Aoutaki, Amérique, Aye, Awa, représentant, il y a le département d'État américain, Ayaki na Kinshasa pour 4 jours. Alors, dialogue Wana, et retarder l'élection T. Et ça a prétexte à retarder l'élection T. Alors, Awa, tous autres qui ont développé le mot Awa, selon les bouches non autorisées, l'opposition bloque tout en refusant la main tendue du président génocidaire congolais Kaname. Écoutez, au Burundi, ils en ont négocié, on s'en fout. Ceux qui n'ont Burundi va négocier, nous on s'en fout. Qu'il ait fibre optique reliant la RDC, toute la RDC entière, on s'en fout. Qu'il y ait eu corruption lors des matchs RDC Côte d'Ivoire, RDC Cameroun, on s'en fout. Que l'économie de l'Angola est au plus bas, il vaut mieux vivre ici que là-bas, on s'en fout. Que M. Mende souffre de tous les maux de mémoire, des racontars, du mensonge, des mythomanes, on s'en fout. Que les dialogues soient faits sous la direction des Nations Unies, on s'en fout, on ne sait pas quand. Alors, on s'en fout, mais avant la fin de novembre 2016, nous voulons que Kabila puisse partir. Alors, qu'est-ce qui se passe? Na sali banalise pe bobenga ebele na koyebsanga makamwana, mais avant yango natanga na no message moko awa ya leki na biso Aziz atinda ki avana bosana parce que ceux qui na bosani uzala bien te Aziza ala na fête ya indépendance apesi yango adresse na ye awa Aziza apesi adresse na ye awa
ya makambo fete ya indépendance aoke yango nazwi natanga yango alobi boye bokoki komona alobi every Sunday from 5 p.m. to X time is a come along so we can have fun. Donc every Sunday we can meet address Christo Mini Market, Ashton Road, Clayton, Manchester, postcode is Ali M114 PB, Bass 216, opposite Aldi. Thank you Aziza. C'est-à-dire adresse Oyo ezali Aziza Oyo azosenga na communauté ya Manchester bakutanaka chaque pourquoi donc à partir ya chaque Saturday à partir à 5h, c'est-à-dire 17h, TX na adresse Oyo topesi yango ezali na Christo Mini Market Ashton Road, Clayton, Manchester, postcode is M11 4PB, Bass 216, opposite Aldi. Thank you Aziza. C'est-à-dire soki oza na posa ya kokende kuna kokutana na communauté kosola masolo ya Congo, kopartager nyonso tu kolia biloko ya Congo, benga ndeko na biso Aziza na numéro na téléphone be benganga na kopesa yango pote okutana na ndeko Aziza. Alors tolobaki to na problème moko awa tala ba message monsieur Zoya journal de débat au moins ezokwea awa King Foreman mutatindi ya Manchester wana lokola na nazwi connaissance kango témoin na lobango en direct présenté ba message ezokwea na mesa bozomona yango yango ezoya ezokwea parce que na travail kana batu nyonso tu oyo balinga kopesa ba information soki nazwi yango na filtrer yango na vérifier que eza malamu na ye nango na public pour tout développer pe tout lobela yango. Alors lelo oyo eloko nini tozolobela rôle nini oyo ba opposant oyo bazolanda Kamere baza kotravailler par rapport à calendrier ya Kabila. Na Congo to a problème ya fichier électronique. Fichier électronique wana ezali déjà proclamé pour epesa résultat to victoire na bato a PPRD. Alors bato ya IDPS tango bazolo bakeba kende na kokende na dialogue bazali kokende dialogue te ya kosola na Kabila. Bazali kokende parce que dialogue wana muto a préparé yango pe ezali bongo na ba accord ya Addis Abeba ezali communauté internationale faut évadisa bango et puis Kabila ye moko za problème na Congo na lobaka ngo mikonyo so Kabila nde aza ko infiltrer ba armée na biso azo sala haute trahison c'est-à-dire azwaka ba policier ba soldat ya Rwanda akoti bango na Congo apesi bango ba tenue ya Rwanda ya Congo bazolata c'est-à-dire a infiltré bango soki teme botala Rubewa atambolaka na ba Rwandais balati ba kagoul pona ko bomba morphologie ya ba Rwandais na kati ya Congo babenga yango haute trahison. Kabila nde mutu azwi ba Rwandais apesi bango nationalité congolaise atindiki ba msusu na France na Belgique kokendo sala ba nini l'école militaire naza na liste awa ya ba policiers ya ba soldats ya ba généraux o Kabila uti ko nommé na kati na bango plus de 200 baza ba Rwandais donc ba Rwandais de naissance ba Rwandais touti na elongi na nyonso Kabila mutazo kotsa bon. Donc en réalité na Congo vrai problème troubadour Sosamambu eza Kabila. Alors tokoki jamais lokola IDPS azali na idée malamu ya kokende ko solo la pour na fichier électronique pour na fichier électoral oyo ezali déjà programmé pour pesa ka victoire na bato a PPRD et loko tokoki kosala lokola kanambe aso boyango sadi na bato ya IDPS na bato baza na kati ya opposition oyo ya Vital Kamerhe bokoko okende sur kolobela sur dialogue te mais batu oyo tout balandi Vital Kamerhe bazo jouer plein à Kabila parce que Vital Kamerhe azo protéger Kabila tango bazo lobake bakende dialogue te tango bazo boya masolo nyonso tout bango bazo kende na idéologie batika glissement salama parce que Roubert a école bango très bien que baokende na élection te élection faut ça en 2018 alors na 2018 wana so botiki ble baroya balobi te to question na 2018 te comme na 2020 ça dit e wana okendaka na ndenge wana
pour comprendre que Kabila a changé constitution te alors batikali na pion na bango o ezali Kamere azokosa opposant na surtout en réalité opposant o bazana Kamere bango basani koboya kokene dialogue eza malamu mais loko bango balinga basala ezani kotelemisa mokili momimba basala soulèvement populaire ele osalama ndenge Ruberu alobi ete bakoboma bato nde bakoboma na Burundi mais bandeko na nga na Burundi babomi bato nyonso te na Burundi basisi bato nyonso te parce que na Burundi coup d'état salamaki mais communauté internationale les hommes simutwana soki na Congo pe bakomi koboma communauté internationale lokola baza ba complice eloko ni bakosala bakoyoka soni parce que mokili momimba ekolobelango parce que biso wana poto tokobima alors eloko biso tozosenga na bandeko nyonso oyo bazali bongo na opposition ba Vital Kamere te po Kamere aza Rwandais Kamere aza Congolais te Kamere azosala je na biso te Kamere azosala je ba Congolais ya ba Rwandais tozosenga na ba opposition nyonso je crois que na ngonga oyo bokoki kosangana na IDPS bosangana na IDPS te po bosula dialogue non dialogue ekosimba te basi barule bino bakosi bino bazolinga basala glissement na nko mais bobeta sula dialogue te tala lelo bazosisa biso ki na IDPS katanga mutu akufi eza mawa mingi biloko ndenge wana esala alors eza mawa mingi ke président national ya IDPS azotika masolo ebeta mabongo et puis azosala effort te ya kokangama na baninga nalandi Félix Tshisekedi asali émission azoloba ke IDPS n'a pas besoin des autres donc ezolakisa ke bayebi politique te politique eza monde ab'intérêt na monde ab'alliance. Comment yo kolo bakoza na posa ba misute mais pourtant Kabila les Rwandais pour a gagner bino pour a maltraiter bino asosala ba alliance ko somba ba parti nous surtout mike ko sangana bango mais comment yo zo bake bino na IDPS bozana posa ba parti musute bakendaka na guerre yo moko te tozana posa ba alliance tozana posa bo sangana bino nyonso so bo ba Congolais so bozo ba pona intérêt à Congo so bozo bunda pona intérêt à Congo et sengeli bo tianano ba aventure na bino ba intérêt na bino na proche bo tiango na libanda bo tala intérêt mboka tala lelo ba porte parole ba talaku bazo ke no koma ba député eza lobby po to komani po Congo komani déjà tozana problème ya ba mende tozana problème ya ba bochab tozana problème ya ba obemina ko baza intellectuel bazo koka kokamba Congo te siko soki ba atalaku ba ye ba musicien raté ba ye bato wana nyonso tu ba ye ba porte parole wana nyonso tu ba ye donc tu es comme au Congo et comme nango place à bazebo la place à aventure alors eloko ni to ko sala eloko tozo sala et la gisi ke ba force vive nyonso tu oyo baza ya opposition il faut ba sangana bango nyonso me ba bengana Kamere tango bazo sangana banda kala to yebaka ke notre monsieur Tshisekedi azali leader opposition après ye ezali bongo olenga nkoi o aza doyen soki Tshisekedi tozo reprocher ba imperium babiloko wana nyonso tout manque ya respect koboto la IDPS comme familial baboma ba congolais akenda même kokunda bango te apesa na compte rendu te eloko moko te tout moi si nazo memene erreur moi nazo memene erreur pour bala ba rwandaise sikoyo Tshisekedi atikali na carte à suka à réunir opposition babenga na Vital Kamere batikala ba congolais na ba congolais babimisa peuple libanda to benga na Kabila soki to sali bongo te ndeko na ngai Kabila déjà sali 14 ans abomi plus de 20 millions abomi de plus de 20 000 personnes bon so bo vacciner sur 3 ans boma combien parce que na ngonga oyo na est ya Congo ba boma mikolo nyonso na est ya Congo ba Rwandais batondi soki Vital Kamere akendaka kaka na Rwanda akendaka kaka na est ya Congo c'est tout simplement akenda jamais kosala meeting populaire parce que tout le monde a Tshisekedi tout le monde a Martin Fayulu tout le monde a ba opposant wana mususu ba leader wana mususu ba kendaka na ba province mususu mukoloni ni Vital okende na ba Congo mukoloni Vital okende na Kisangani mukoloni Vital okende na Katanga tout le monde même Tshisekedi yo amuke oyo tozobenga Félix Matamata malgré un continent na mutu makasi mais aketi na Katanga pourquoi yo Vital okendaka kaka na Goma peut-être yo mona ke na côté kuna kendaka bato wana tout akendaka se rendre compte soki ba Rwandais basi ba koti ebele po ba meka
kosala sikoyo référendum ndenge esalamaki na Soudan mpo basenga babima na kati ya Congo basala pays na bango. Parce que soki azalaki congolais ya solo, soki azalaki kobanga eloko moko te, akokokendaka na Kivu te, fo asalaka tour, asala mpe tour na Bakongo, asala mpe tour na Bukavu, asala mpe tour na Kisangani, asala mpe tour na Goma, na Goma asala mpe tour na Lubumbashi. Alors bino Congolais bosala politique koleka biso, bobanda makambo ya politique avant biso. Eloko nini bokoki kosala ezali bosangana, bobengana bato libanda, bosangana, bokoma moto moko po Congolais atika kolela, po ba blague eleki trop, toleli trop, bibembe eleki mingi, makambo ezebele. La kwanzila na nzembo dazoyemba si ya Congo, telema si ya Congo, parce que oza mwana Congo. Telema mwana Congo, to bunda to bengana binemi. Telema mwana Congo, to bunda to longa. Telema mwana Congo, to bima. Alléluia. Général qui sonne a autotine un message à l'objet. La machine de déstabilisation des partis politiques en marche. Je réponds ceci puisque c'est ainsi et comme ça que ça se doit être. Tout cela fait partie du tourniquet. Un jeu politique. Un jeu politique. Et Bungi Suzana Lukango. Na toucha iso waboli msanga ebungi na Lukango nazo Lukango nzambe na ngai boli msanga nazo Lukango eza pasi ba message eza tellement belé bozomona nde bazotingela nga dofuna tanga moko moko wana na préparaki yango ekweyaki le na simi na kosimba place mabe. Balobi alerte rouge, les soldats Banyamulenge de FARDC violent à Mwanda dans les Bas-Congo. D'ailleurs, na Congo, tous na tribu Banyamulenge, c'est-à-dire ce sont des Rwandais qui ont violé na Congo. Dans la côte en armée, Kabila m'a côte en armée parce que le problème à Congo est allé. Oh, na la Rotanga, ils allient Yango. Yango nazotanga boli misanga vraiment ebumaki donc efuna matati na likolo mpona zwangu donc tolobaki ete biso bapoliticien congolais basanga na lisanga babengana oyo nyonso to aza congolais te na groupe ya bato wana pe bayokana ndenge nini bakosala po ete masolo oyo ya fichier électronique oyo ezali piégé tosila nango pe na kati ya seni balongola bato nyonso tu oyo bazali ya PPRD oyo bazala na kaka mpona kotosa oyo nyonso Rwanda kosala parce que soki fichier wana elongwe te ezala Rwanda atie domestique na ye ezala atie soso na ye akoleka parce que fichier wana eza programmé pona kopesaka bango ba victoire. Yango tolobaki ke eza mawa mingi na makambo ezoleka na mboka na biso esengeli biso toluka kobare makambo nyonso tu oyo eza baplan na bango na ndenge nini ezali kotelemela décision na bango kokende lisusu kolobela soit dialogue moko te mais kokende kobotola pouvoir kobimisa na balabala oyo ekozala na bitumba ekozala na bato bakokufa mais aussi ça va congolais nous surtout parce que esprit ya le 4 janvier bato pe bakufaki po tozwa indépendance bato wana bakenda bafamille na bango etikala bazwa eloko moko te mais lelo oyo tosala nyonso tu po mundela longwa mais mundela asala nini aye kozonga na banéocolonialiste oyo esengeli biso to anéantir bango to kende kobengana na bango ezala malamu. Alors tozolinga koyeba pourquoi soi-disant opposants soi-disant congolais bazolinga kosangana na barwandais eza mawa mingi. Yango balobaki ke le général qui sombe la machine de déstabilisation des partis politiques en marche
un jeu politique mis en place depuis Mobutu, les maîtres à la matière de Kabila, Kabange ne fait que suivre. C'est-à-dire, Makambu, oya ko déstabiliser ba parti politique, et ça lit jeu au Mobutu a Tchaki, et le Kola, Kabila, aza entouré na ba Mobutiste, bango bato bazo l'accès ndenge ya kosala. Yango zo mona zo sala makambo wana surtout azo la plan au Mobutu atikaka. Na bisa bino Kabila alandi Mobutu mais a copié 3 fois plus. Eloko ezanga Kabila ezaka ekotia Mobutu na nzete po alanda Mobutu mais a copié na makambo nyonso tout. Donc basali nyonso ba déstabiliser ba parti politique, ba somba opposant, batia bato batanga te, bato baza mayele te na kati ya parlement po bato wana le bakoya bayanga mbuku koluka mbongo ke kokende koluka intérêt ba congolais na San City banani basinyaka ezali ba congolais te ezali ba rwandais ba congolais bazali kowelela na ji ba congolais bazali kowelela na masanga na biloko kolia na ba enveloppe entre temps ba rwandais bazosala makambo oyo bazosala lelo donc totelemela makambo wana ekozala malamu tokomi tozotanga ba message ne comptez plus sur un opposant qui refuse de se mettre autour d'une table avec les autres pour créer une synergie de travail pour la disqualification de Rwandais Joseph Kabila. Quant à 2016, c'est brûlé. Il faut préparer 2021 sans pour cela négocier. Au moins déjà, des bateaux commencent à faire proposition au Yamakamuzoleka. Toboyi bande côté tolingi sika bokoma ba responsable ndenge ba BBC RDC bazonga na eno esika ba uta bango ba koyiba après biso totika biso na biso nde tokoluka kobongisa kosolola pe okena ba élection tokoyi kokende na ba élection te oyo ba étranger bazo organiser pe bazo ya ko imposer biso tokendeki na 2006 tokende na 2011 bazo tricher bazo nyokola biso do eloko moko esalama te ezosenga soulèvement populaire. Kabila Kabange, Joseph Kabila joue déjà au jeu de futur que je vous annonce. Il va faire le jour de jouer au Gorbatchev pour le démantèlement de ces faux pays de la RD battus sur la terre de Bas-Congo. Nous allons, nous, Bas-Congo de Kinshasa, qui va devenir notre capitale du Congo central. Malheur à ceux qui usurpent la terre de Bas-Congo en construisant. Ils font la loi. Croyez-moi, ce n'est plus l'heure d'acheter la terre au Bas-Congo, qui sont devenus comme vous et qui ont perdu tout point de repères de leur histoire ou voire de leur culture. Ceux-là qui font le jeu de l'ennemi, ils ont créé en eux-mêmes le même complexe qu'ils ont hérité de chez Likolo et Sangisa Sangisa. Vous allez vivre comme Kabila va partir. Il va vous abandonner seul dans votre bateau. C'est loin, il sera déjà loin qu'il vous dira au revoir, Kamele, aïe, au revoir, Kamale, Kamale, au revoir, au revoir. Donc, à l'objet, Mukongo, Yamayele, aïe, ba, Kemokbele, Zamboga, la Bango. Le faux pays comme l'Angola aussi a un faux pays aussi comme Congo-Brazzaville, comme Gabon, comme Ouganda, Burundi, sali complot ya beta ba Congolais, ba Congolais, pe ba boy ko pesa ba soldats congolais passage pour ba kota ba kindo récupérer mboka total solo na sima. Balobi bo Lutumba kende ko kabola Angola po kuna ezali mabele ya ba nkoko ya Lutumba oyo armée oyo soldat oyo ya musicien te non chez biso parce que biso awa na Congo tozali bongo mami yo lufonsi. Alors ba yebisi biso susu ke na Londres mutu lokola Jean René po boyeba mutu azali opposant ou bien aza combattant boluka koyeba famille eza nani bato ebele bazoleka na ba TV surtout na Ebola TV bato ebele bazobima lokola ba combattant bauti basi na bango mibali na bango bapapa na bango baza bato batravaille na Kabila baye kaka mpona kotia désordre kokosa bino ke baa bacombattant me pourtant baa bacombattant te balobi lisusu boye toza lisusu na message mosusu awa Congo Katio Pande Félix oyo bakomi yango na Swahili moyen na ntango eza te eza nayebi Swahili bien te tozokontinue bamessage oyo tozotanga po ete boyeba makambo nyonso tu ndenge ezoleka
po toyeba eloko nini tokosala oyo ndenge nini tokoki kotelemela bato oyo nyonso tu bazosala biso baventure na mboka. Donc ezali bongo opposition ya oyo ya ndeko na biso mwana mboka alobi. Donc banews oyo tozalaki nango eza yango wana esengeli na bino boyeba ke congolais nyonso tu abima kozala na molongo pembeni ya mwana oyo azomibenga congolais vital nazali kosala ja barwandais. Tosengi mpe na idps bino nyonso tu bobosa na dialogue boprepare sikoyo ndenge nini tokobimisa population po tobengana Kabila parce que fichier électronique oyo eza électoral akolinga kosede yango te. Alors azolinga aglisse aza na baarmée étranger na mboka azolinga sikoyo nini asala ke mboka na biso ezala toujours sous l'occupation bakongolais bakufaka po ete tomona mpasi. Alors biso oyo toza bana Congo eloko nini tokosala elakisi ke totikala na nsima te mais tozala bato ya kosala baanalyse kosoutenir makambo oyo baninga mosusu bazoba po te ezala malamu mpona biso. Alors bana Congo bino oyo botikali na banzembo lokola oyo lakwa nzela azoyemba eza malamu mingi mpona kolakisa biso mpe kosokola biso miso mpe bongo mpona koyeba kosoutenir makambo ezoleka na Congo. Alors yo oza mwana Congo, yo ozali mwana ya mboka, eloko nini okoki kosala elakisi telema soutenir na mabolongo na makambo nyonso tu mpo ezala malamu. Nzambe na biso aza nsima ba oyo baza na ye, aza nsima oyo bazobundela ye, aza nsima oyo azosala mosala na ye, aza nsima oyo azotelema mpe aza nsima oyo azolela mpo ete mboka na biso epambolama, mpo ete mboka na biso etombama, mpo ete mboka na biso ekende liboso, mpo ete mboka na biso ezala malamu. Yango namoni ntango biso tozoleka awa tozoleka te mpo na komilakisa me tozolekaka mpo na koya kopesa idéologie ya sika, koya kobatela bana Congo, koya kolobaka makambo ya solo mpo te bato nyonso tu bayeba eloko nini tozosala, mpo te bato nyonso tu bayeba makambo nini tozosala, mpo te bato nyonso tu bayeba makambo nini tozoluka, mpo te bato nyonso tu bayeba eloko nini tolingi, mpo te bato nyonso tu bayeba susi ya congolais eza nini. Susi ya congolais yali Congo ezala libéré, barwandais babima na mboka, barwandais babima kokoboma, congolais a profité na classe, congolais a profité na nyonso, congolais a profité na mabele na ye, congolais a lia 3 fois, congolais a lata, congolais a yetola moto, congolais azala na ndako na ye, congolais azala na nyonso tu oyo aza nango posa. Mais lelo oyo ezosala matate mpona nini? Parce que biso oyo tozali bongo bana Congo mais tozali na se ya distraction, na se ya pongi. Tala ndenge toza infiltré, tala ndenge congolais azoboma ndeko ne congolais, tala ndenge congolais azotiola ndeko ne congolais, tala biso ba oyo tozobundela mboka ndenge bazonyokola biso. Nti ya Congo ndeko na biso libisa biso, je crois toi na problème technique. Breaking news.